bayo baby sa image effacique et puis il y a une différence. On a loba pe na loba on continue toujours que loba OK, il y a bateau na ebonga de l'école. Non, s'il te plaît. Non, c'est na cameraman Igor Ting a zoomé. Wana comme isuko banga tu vois comment banga là. Yosila banga te. Na banga ra mutu te pona wuti facile na mayele. Et na tangi, on banga mutu fa na bonga de l'école. Ngana fa na banga de l'école banga na bonga de l'école simba. Mais est-ce que yo mambo lo boso yeba? Mutu cahier de charge te na banga e. Netina ngwa. Ami yebi. Mama ya bo tanga ko. Elisa. Nani? Tout tende ti Karine Mokonzi. Ah ene na ngana pesa ke na ba respect belé mais a mayele te. Na neni? Ben oui. Grâce Miss la sexy. Grâce Miss la sexy. À ça la amitié kaka na réseaux sociaux. Na robé ngone ça les a kindumba. Pour muto on se permettre azo kaleson na ye ya pamba. Ate la mbate kaleson azu photo a poster ngone na réseaux sociaux. Ce que wana to benga ngoni. A luka mibali parce que ba Jean le roi ba Grâce Miss na zibité na effacique ba zoaye simbate. Aïe. Aza ene na ngat que je respecte. Balobi a banga. Bon mo la bina mo eza na sisa. Karine Mokonzi non sa publicité na été. C'est vrai, je reconnais que Aza est né nanga. Mais, na makambo etadi mutu, il y a différence ya makasi. Il y a Vincent Kakande na lobaki toza wana vraiment tozo kende vraiment malembe na ese bango Congo Suisse et ko bebisa nango ba chaîne na bino toza juste kaka botikela ngo pe espace po yango eza na makambo nango boyebi ndenge frappaka Congo Suisse ne makambo to va suivre vraiment boulot ici là. Bonjour la tigresse, hein, Blanching. Bonjour à tous les internautes. Au bon et na profité na pesa mbote na Big Boss Maître John et puis na Madame Babi la femme de jeudi maman Micheline. Gros bisous à toi. Merci beaucoup na ba internaute tout au vandi bo kati bo sala po bolanda émission mo be yakano. Merci na fait place. Ouais, émission les polémique artistique. Eza nango vraiment na ndenge ya mabete. Oh neni ate eza polémique artistique, polémique mon mais na cadre ya ba star. Ici, apparemment, c'est comme si on était effacique. Oui, on a vraiment effacique dans le son. Dans le son. Trop chiant. Vraiment, il y a Zali, voilà, ici, là, on est effacique. Ici, on a effacique. Tu es bien, chroniqueur, chroniqueuse, où tu as vraiment on a effacique. C'est vrai. C'est vrai parce que effacique, université est basée pour un vrai journaliste. Netinga Yosila na bimela kuna. Mais est-ce que les Kamoutou fait ça là? Moutou fait ça là, balobi Moutou fait ça là. Pour comme on est na Congo Suisse, il faut Moutou et ça là. Ndenge ici là lobby. Ici là. Tout le monde fait rigolage, je suis de Nias. Ayemi pena pour na bana effacique. Alors bibana effacique baza ba milele, n'est-ce pas Igantingi? Ba bibana effacique baza milele. Est-ce que c'est vrai? Et ça rondenge nini? Et que moi na ya effacique dans le sang comme tu m'avais dit là. Et ça rondenge nini? Bon, nakolo par là bandumba baza na kata effacique te. Et ça bana mayele. D'abord on appelle si bonjour na faire école à juste de nuance parce que à ça la pona ya mon aura finga bana effacique ma foule biso encore plus d'avantages parce que na musala bosala ka lo kwa lo ba bongo ezali kwa bimisa bina pesa bina sous gaz na musala bosala ka tout nyonso ba ya effacique ba bana effacique te. Comment ça? Et belo batonda ka libanda wana ba juste kolia ba yo baby sa image effacique et puis il y a une différence. On a loba pe na loba on continue toujours ko loba OK, il y a bateau na ebonga de l'école. Non, s'il te plaît. Non, c'est na cameraman Igor Ting a zoomé. Na bandeli. Boye ba na bateau ba fana na ebonga de l'école, na bande de l'école. Donc il y a une grande différence na kati. Allez-y comprendre. Maman balobi, allez-y comprendre. Bon tenir hier regarde. Na fingi mutu te na lobi juste vérité. Wana comme isuko banga, tu vois comment banga là. Yo sila banga te. Na banga ra mutu te pona wuti facile na mayele. Et na tangi, on a banga mutu fa na bonga de l'école. Ngana fa na bande de l'école banga na bonga de l'école simba. Mais est-ce que yo mambo lo boso yeba? Mutu cahier de charge te na banga e. Netina ngwa. Ami yebi. Mama ya bo tanga ko. Elisa. Nani? Tout tende ti Karine Mokonzi.
aene na nga napesaki na barespect ebele mais amayele te na ndeni ben oui grâce mise la sexy grâce mise la sexy asala amitekaka na réseaux sociaux nakobi yango na esala ezaki ndumba mpo moto ose permettre azwa kaleson na ye ya pamba atelamba te kaleson azwi photo aposte yango na réseaux sociaux siko wana tobenga yango nini aoluka mibali parce que bajean lokwa bagrâce mise na nzimbi te na efasike bazwa ye simba te efasike ebimisa bata modele wana te wana senga peluka université mosusu ntango mosusu université mambwenza fidèle ami dinette ngam na oloba yango te bote no nga rigueur te ezaka irsila moto azoloba yango irsila esalako ndenge nini ntango tomonaka bafille ebele il y a de chroniqueuses oyo atabimi na ye na ifasik te akeya na pik te me autaki ne koteka na ye mapa na ye autaki koteka ndunda na moni ke non osala esu bichamwa te aye akomi chroniqueuse quand tu as eu ça la ndenge nini olali olamuki obi bon natekaka na nga mba nasimba micro c'est pas mauvais c'est pas mal eza mona moto aoluka vi na ye mais koluka tokomisa internet lié le rôle neti osalaki ndumba osexpose bato balinga yo non là koluka comme un journaliste na vie oui c'est bien bravo moi je vous encourage bato modèle wana parce que eza pona bakuti tokomisa internet lié ndumba te mama olobi osimba micro c'est oui c'est bien mais pesa information que pour que bato balanda yo pesa information que pour que o réussir na vie mais ena oye na internet osimi micro mpo bando finga baninga non ete ke osimi micro na vie pour que oya kosexpose oya kosala émission ozwi yo mobima bele nyonso tu libanda non isilo na meka mpe kozongela yo koki koéchappe nga vraiment te isil pourquoi otangi kaka grâce mise la sexy pourquoi otangi kaka Karine Mokonzi basala o nini donc osepela batisi na bango te to ndenge nini nalobaki mpe na orépété grâce mbizi aza aser nanga Karine Mokonzi la baronne napesi mbote siko oza wana pozobanga yango opesi mbote te naobanga te na nde respect eza na sens ya naza bien éduqué napesi ye mbote parce que aza ene nanga grâce mbizi mpe napesi ye mbote mais loko moko nazomartele sur ce eza que batika babese ya buzoba grâce mbizi okoti na page officielle namonaka bafota mitakala Karine Mokonzi osokoti na page ezaka kofinga bato nayebi te bon peut-être bango mpona bango koreusir na vie kosala buzz kozala koapparaître ezaka fo finga insulter les gens je ne pense pas mais so ozwi mwana ifasike vraiment outi na ifasike po afinga bato eza difficile oloba vérité mais ofinga te ndeti nga nalobi vérité nafingi te balobaka la vérité blesse mais c'est la vérité soki grâce mbizi na Karine Mokonzi boyinanga je m'en fous nalia na ndako na bango te napema na oxygène na bango te nasengaka transport na bango te natanga mpe classe nasilisa na mbongo na bango te donc naza juste clair fidèle ami téléspectateur kaka nde nayebisaki bino polémique artistique ya mokolo na lelo eza vraiment somo eza matata tokei nano mosika te vraiment mpona yo ezalaka nini etindaka bajournaliste alali alamuki atikali bolumbu ezalaka nini l'éducation commence dès les bas âges on donne que ce qu'on a ce que modinga ursula un exemple na ye pa na yo blessing na ye na peso mbote te yebaki na ndako na biso élection de pesa bonjour te mais tant on a ye na couture na bi blessing bonjour c'est que ba parents nanga ba apprendre que le matin te kozo ozotelema na mbetu na yo faut saluer les gens et ça signe ba bonne manière mais yo lelo lamu que ça kindumba yaya heureusement malade yango ba cimetière ezotende bele po nini bat bateka na mutu c'est vrai beaucoup de journalistes et internet batina mutu na bango pour réussir na sa succès bat ba yebanga fona s'exposer na ba mutakalisation de tout le monde musu batana roi ba Eliane P mutaka na tika on libanda soi-disant aki rekutana nanyo yorobo akanisi pa yorobo za vie bavandi tellement que mutakalisation na yona esilaka te abandela ngo siyango libala ni senini ekufa ba maman excusez-moi ba maman journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse bon na s'adresse na ba chronifoide na ba chronifiante atayo moko non si ça idée d'anga chroniqueuse na chronifiante na chronifoide quelle est la différence c'est là si ça n'a pas ça bon message chroniqueuse non chronifiante banana na chroni nini wana lobi chronifiante OK ngam na loba te eza chronifiante chronifoide o avanda na ebonga de l'école s'il vous plaît pardon na sigmi na kofukama yo moto lelo la muko ndote kano mapa bondote kono mikate olalo la muko bitenga pena sima micro c'est bien encourager yo mais tika ko mutakaliser na réseaux sociaux
ozali balaka bongo te parce que bajone sebeli bakomi bongo ala ala muka bi bon mpona so mobali fona ke na internet natika mutaka nanga libanda mpo nazwa vina bachroniqueuse naopesa bino juste conseil que bino bopesaka bamessage bravo bino bato botikaka nzoto libanda te pour que boatire mibali ya bato bravo bino bato boya na internet mpona mosala eno mpona kindumba je vous encourage bosa encore plus et ça bien. Et c'est toi, je pense que yo soko ye na internet, oye na ba logique yo zo ya nango. Est-ce que réussi? Ba logique yani. Yo lobi ke bato batika ka mitaka la disons la chanteuse vient nous donner commence par soi-même. Fidèle ami téléspectateur, on est de retour na plateau na biso oya mokona lelo polémique artistique oyo ngai la tigresse de la presse mwana bato. Merci na maman Esther Kabelo Zambé, merci na Dokas Kabelo Monsisa Diogo Riben Okosha ya Bariban babionde papa de papa Xila. Ah oui. Naza soko meli mai popem na meli makasi. Non, l'innovation est ça, votre patron. Maître John, c'est la blanchie, la tigresse de la presse avant d'ado, à Rémi, à s'imposer quoi. D'abord, il ne nous appelle pas, ok, il est gauche à droite. Nous tout n'a bien pas n'arrêter. Non, bon, t'es pas coûté, babi, Maître John, on est ma cambo Congo Suisse, tout ça, paie-moi vraiment pour naïe, babi, so papa, bino sala te. Wana yena bino me biso papa libanga na Instagram wapi bobo teninga ngete ngaza na kabo songi numéro 1 no o mate o mam tabe bisinga ya merci na Tix ya bawaila ya Tix ya mami lela merci na yo vraiment yo mto sai ke biso lelo to se retrouver nenga ici là lelo to zongi susu na monde na biso ya internet lelo to zo mona mutu mususu azolobela ne maramu ya vie na ye. Mais à titre moko et c'est vraiment incroyable. Pour la niveau ça bon. Premièrement dans le bas na ba chaîne oyo basala mamba bongo boye ba ke bo perdre bato bo perdre abonné et puis chaîne la bino est malheureusement mal réputée. Yo tu aux yeux ça l'émission na yo. Oh faire égaux là. Par exemple, na Fabregas Babundi, pour tout maman faire au la bête qui fait nan Fabregas Likofi. Na par curiosité, na bi bon, na mon actualité, na kota na tepeta msusu 5 giga un exemple. Na kota boé, na ngo bobeta maso na bi de papa bino, maman bino babotaka yo, de bakabona, de basala divorce ko yangani na kat. Prochainement, est-ce que peut nous assurer yo patron ya chaîne? Parce que là, il faut s'adresser à la patronne. Oui, il faut s'adresser à la patronne. Donc, il faut côté parce que bon, bah, bon, yoka au patron chaîne, mon colo chaîne, on a pour ça abonné. On a pour ça chaîne, on a visibilité. Mais cette information vraie. Pas fausse information pourquoi? Au père d'abonné, on mona, bah je ne sais pas comment kima. Journaliste avant de sika moko télé loza na Congo nini. Lobi kono komi na info le lingala. Lobi kono komi na parce que ba yoka mo. Parce que ba yoka sango. Finalement au déambulé kaka pourquoi parce que le kuta est l'équipe babi le kuta ezoleka le kuta vraiment ezoleka makasi vraiment tout qui est na biso moi musika te j'ai oublié le nom de maître arrête John non le maître en question là Maître Jonathan babi le seul maître o azotika la makambo babi maître John atikela maître Jonathan ne makambo so bomoni biso to songenga mafuta wapi boye bakaka maître Jonathan ne mto sa to bima boye tuzonga nanu mukesi mama l'autre moni batu ebele akoba komi vraiment ko se donner na ba fille internet. Non, nous avons fille au parce qu'elle aura bien. Nous avons fille au parce qu'elle a bien. C'est comme on a bino. En fait, j'ai pas bien saisi la question. Non, en fait, nous avons hâte pour notre temps. Comme ça, tu as bien non. Nous 2 ou 3 personnes. Oh, il y a des journalistes, des chroniqueurs, disons, oh, se comportera vraiment bien dans le site, dans le internet. Nous avons posté 5 na maïtelio. 5 na presse en ligne, na chaîne locale. Non, na presse en ligne. Presse en ligne. 5 filles ou garçons? Majorité. Bon, il y a les bossons dans le bas. Kobanga te pona yebi yoko muna kobanga no. Na le bene bande émission nga yosila banga te. Ah, je sais de quoi je suis capable. Dans la robe bang mutaro leng sanga, ça to leng sanani.
Aussi, mamie, quand on a si mamie, on différence c'est parce que je fais information, vous on a fait information, bref, clé. Oui, avec cette information. Maman, tangelanga ba combo s'il te plaît. Na 5 wana na kotanga ba meilleur o ba s'exposer à terre, oui. Ba koni fois tité. Ba bava na et bon de l'école de na bande de l'école. Na tanga Sintaka Pachi, ma grande sœur, je te salue. Ouais, parce qu'elle s'expose à terre. Alors Sintaka Pachi. Ouais, OK. Sintaka Pachi Yami Balé. Tanga ba combo bien ici là. Sintaka Pachi. Après liboso Yami Balé na kotanga akangami donc oyeba tellement tous belé non mais oyo yebi na sélectionné tenant le canal sélectionné donc ya liboso natangi Sintaka Pachi Yami Balé natangi nani il faisait grosse caisse mon vieux na bu kazala na chaîne locale mais sur internet Pazali mon vieux bon bambongo ya télé 50 na presse en ligne Pazali les deux là ce sont deux filles deux garçons na lobi de o etikali il faut ba fille ouais il faut ba fille il y a qui encore je peux citer les noms je suis en train de réfléchir bah tellement nombreux aïe 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 bon ngamoko na kati parce que la meilleure journaliste oui hein on dit la charité bien on commence par soi-même OK yo donc etali moko moko na kotanga nani la dernière copine n'a principe d'intérêt à libanga place aux alliés un Instagram président ça moi si la femme choco hein la choco donc ekoki natangi Sintaka Pachi natangi yomo en dehors de yomo on remplacer ngam dum soute oko teta non OK en fait de nabi boye yo déjà oboyaki mais ngam na ya Karim Mokonzi salam ça bien disons na ça te pour na ça publicité Mokonzi hein non ça publicité na auparavant pe bokokani jamais to kana kwa nini te non ngana mundu ngana bwano ya pembe yaza munene makasi ngana atai normal na ko ngo bani batamine makasi baza bien te tete bien ngoto e bikolo comme vitamines oh ya solo parce que va na minene pharmacie ya batunya surtout ya bon munene normal na momo ezala ka de nos jours impossible ko ngo bani ba vimba mikolo ba mela ba vitamines trop sûr maman qu'est-ce qui prouve moni moeta luka benganga fidèle ami du net babi soki amwe nganga te okinde yisila lobi ke obi Karim Mokonzi amelaka obi Karim Mokonzi non obi bongo non Karim Mokonzi azali amela vitamine yom to lobi te na lobi zeno mère tinga ursilo yambinga awa pona beta masala Mokonzi te aïe aza enena nga que je respecte balobi aobanga bombo na bino mo ezana sisa Karim Mokonzi non ça publicité na été c'est vrai je reconnais que aza ene nanga mais na makambo etadi mutu ya différence makasi na comprendre que isilo lingolo bakena makambo etadi mutu Karim azate c'est ça non azate ya zana pona ofinga ya finga kakati ya Karim ya Mokonzi nga yebelo ser nanga yo finga noka yo bengesor d'autre part ozobanga ou quoi c'est ma sœur c'est une fille non c'est ma sœur Aza c'est pas un garçon quand même Aza moi si on a le bi ouais ene nanga linga ro mingi mais doser au finga no wane kiti so ya nanga. Fidèle ami téléspectateur, fidèle ami du net, on est presque à la fin. Il y a polémique artistique, il y a Mokona Lelo, on a la tigresse, qui vraiment na esengo makasi vraiment il y a ko présenter binango. Ici là, bateau bazali banda, bayeba ki on a ba chaîne moko quelconque, bayeba ki ici là za ki koto, siko la minute oza wat. Bon, premièrement, n'a pas se présenter parce qu'au début, n'a se présenté pas abonné, internaute, excusez-moi, bon excusez-moi vraiment. Je suis aussi Bossalé. Pour les intimes, bien doué. On est surnom dans un ami qui c'est là. Quand on va me souhaiter ça, la tigresse, on a fait un vaccin à doué. Même on a doué. Mais mon vrai nom c'est aussi Bossalé. Beaucoup là, Naza la fille à maman, la fille à papa, Naza licenciée, na ifasik. Donc na outi. Azaneka licenciée na ifasik pour Azaki Moulele. Donc comme on dit, c'est nga Moulele te. Yo zakina. Nga. Oh mani na classe na na baninga ba ba c'est ba réponse ba peut s'examiner. On met sur la réponse na yo mais pour qu'on fait pas tirer en photo na kaya yo aussi. Oh là là. Na si ça à comparer donc je suis là na tempo na ba chaîne moi belé parce que vous avez pourquoi vous vendre ba chaîne belé de pas citer à l'instant même parce que
temps vraiment les amis était maintenant que tu attends prochainement tu rebeta masolo na pesa pena na remis misas nani yorsila et donc là je dis bonjour à Bobby patron Big Boss Maître John sans oublier la femme légitime Bobby les goûts de ça d'être la femme de quelqu'un. Bonjour à toi ma gros bisous yorsila et en tout cas nous te aussi la que non pena don dans la chaîne aza conscient nanga ayambinga les linsa bon le bord au moko et sur la logité ah t'es comme je vais baler peso quoi t'es faussé makabo et sur la terre t'es mi baler peso quoi t'es là mi baler to sanga no bo mi baler to que sokoli t'es to sanga na igor déjà to sanga na igor ah 3 to igor tingi bendanga ma gros plomb ta sala ke na dono bataille rapproché comme ça ka biloko boy bataille rapproché ta américain est-ce que mon compte est bien ba koni faut ba bien go ba gros ba plan plongé wana ba bien go tout ne so plan plongé za ndeni a éviter taille rapproché ça ni a éviter mais so ebise ka que non ndeza boy ça nini o mtakalisation mbangu o faire afinga kina libwe mbangu po ni nani imbécile na yo mais so tuni mambaka zéro nzambe na ngai mais la vérité pour tout ne ka te rapprocher a tu on a combien de nini oyo de nini wana de nini wana akangami de nini oyo natiki bango na suspense sikoso za poso yeba de nini oyo contacter ngai na peso makambo na okimiso monde na ofinga no mpa doit comprendre que non il faut changer comme mon bagage intellectuel est yo mo comprendre que auparavant za ki bongo te siko ndo vandi si hein oh kovantani bagage wana enga bagage za depuis tongo ya makasi to yebani ya tika c'est intime na répondre ne parce que na yebi de quoi je suis capable qui est Ursula fidèle ami du net oh vraiment tout n'accord Fabrice ba yebo sa cahier de charge na kimisa misato c'est vrai tant comment je jure devant mon tenebi bangote transporter peut-être parce que va contourner madame na biso peut-être appeler chez na bosso c'est bon bien madame na biso na pese mbote madame Martine une femme autoritaire une femme bien avec la tête bien faite donc moi si mon bonnet habité n'a pas comparé na nani bon enfin à part ma mère hein mère au pénal kazana si ça après ça biso conseil boy alors bi ma fille na vie le côté na camarade oyo à mon à $5 na facilité hein c'est exemple pour yo le mon a $10 na facilité mais moi si oyo za camarade yo au monde a $10 na facilité mon na ngote et ta jalousie yango na le boy excusez-moi ma chérie na ina le bani par là et le quoi vous avez un moto filingaka oui pour ça cahier de charge est-ce que au final on a ni toi camarade ne comme bilo me compliqué ah ma chérie pardon la cahier de charge ah ouais fona banande nini ah epolenga parce que yo yebité de A Z to kanga na sens ni et aussi maté le comme ta niveau na yo fidèle ami du net une fois tu avant les bons de l'école hein sali vous se familiariser les normalisations disons vous sali bon ni tellement kimingani na yebi toi il faut tout na c'est bon siège c'est bon ici là moi 2-3 personnes cette station yo vraiment regarder to comme presque à la fin oui non tu vois chaîne la chaîne commerciale tozana ba invité ce belo ka yo to yambi xil moi si mo quoi taille dans tout la sous ba sali bana na koto ça mais oui si sous emballé ici là jeune fille boisa mbal kana na boaka makasi bo awanga ni ya bande ko bala wanga ni to bibisanga bana mbana ngakoli ka pa monya c'est bon pesa mbote na 3 des personnes disons bon avant na pesa mbote non linga quand même na pesa moi conseil moi ramuke par rapport à tu vois qui est temps vraiment ça t'es excellent non ça bref donc ça me l'a été 2 minutes seulement 2 minutes il y a pas de souci merci premièrement je te remercie parce que oyambinga en émission ça prouve que considération est ali et nalinga okapolo ba trop merci merci ça le ba mingi merci pena papa John merci na ba abonné il y a chaîne Nabiso au besoin il y a qu'on a besoin de début jusqu'à la fin oui merci beaucoup nous à la bref par rapport à autre le but ça moi conseil hein balobaka malam bazwaka ya mabe basikaka na fingi mutute na le juste la vérité mais on dit la vérité blesse mais c'est la vérité ah Monique Ursula Betissé Libaku par rapport à ma propos nanga je vous demande pardon abangi na l'histoire sengi pardon mais c'est juste on a été pour je suis bien éduquée na ba tinga na mong na ba tina très sauvage
Est-ce que moi malamu na respect. Ici là s'il te plaît, n'a pas qui 2 ou 3 personnes to. Kasi okatinga yango na répondre. 2 ou 3 personnes pardon maman. Yango na loba. Ba chronifiati, ba chronifiante bato ebonga de l'école. Opesa ba mbote. Na tes anti c'est dinanga. Chronifiati, chronifiante bato bavana ebonga de l'école, bato ba internet na boule balinga mbala bato, o ba internet po finga baninga, po baza ba buzz, po batia eka ba mona efi ya kilelo. Na sengi na bino bo changer. Boza ba side yango cimetière etonda. Yango na bozo malade ka ba infection vanda bino bozo me botika bino ba semence mabe poni kwa kindumba. Ba obi basala rango te bo continue na nzamba opambola. Abolongo na se lo sambo ka ebele nzambe sunganga. Nzambe musana nga na kata pongela mukatongo pona kioluka nzambe tia loboko. Donc nous avons c'était allez-y comprendre et là je dis bonjour. Bah développer singaga 3 au lieu d'avoir problème. Tu vois que R vraiment ils allaient sous. On peut singa devoir. Mais s'il te plaît c'est que ça va internet tout Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Yorsila lingabino mingi et bon ça peut être bon s'abonner. Vous s'abonner ma casse, vous partager, vous cliquer, vous aimer. Donc là, je dis aussi un grand merci à l'équipe technique. Tonton Igor Tingi, Moussala toujours. Ah bah oui, sur le bas, mais Moussala Raibele. Merci aussi à toi, ma consoeur. Ok, ça ne dérange pas. Ezaki Bongo Abino. Ezaki Bongo Abino ndeko Xila on a yambaki lelo vraiment tout suite temps ya kosola na ye vraiment mutu tout azana ba remorque azana ba question à poser c'est juste le numéro o ezana na vu que caméraman na biso ko aider biso ko tela biso numéro wana bo benga vraiment bo pesa ba remarque na bino ceux qui boza na posa na yambela bino invité oyo boza partout dans le monde bo mona ke to mona e kana actualité moi na kalisuste n'hésitez pas de m'écrire ya ko benga ceux qui bozita ya ko commenter bo bengi ngai na ngape na kenda ka likolo vraiment lisu ndenge info linga lo baka to landela lisu likolo ya ko eba nani nde nana linga sakisa nani po eza polémique artistique to na bino mokolo ya sima mais merci na équipe technique oyo esalaki vraiment sima wana pona bilili ekoma kitoko ekoma mafuto wapi na bino tout merci na mon boss le maître John je salue papa mon papa que j'aime beaucoup le 7 qui me reste merci na cordon merci na maître Jonathan il faut pas rappelanga maître j'espère que ça ira on se revoit plus tard. Merci.